mosusu bakomi deya kolala. Donc il est 22h heure de Kinshasa. Il est 22h, donc 23h heure de Walikali. Voilà. Vers 21h, 21h heure de Walikali, 20h heure de Kinshasa. Donc les FARDC et les Wazalènes ont frappé très fort, très fort, très fort. On vient de récupérer Walikali. Qui ont voulu trahir les FARDC et les Wazalènes, c'est le général Kabido. Le général Kabido est à désorienter à Pessi, militaire, Bakende côté Nani, à Pessi, M23, Bakende côté aérodrome, Yawalikali. Mais, Azaki surpris. Na minute tozoro bambuma eza kotoka. Mon meza kotoka fachi beto vraiment. Hein, connaît nanga attention ça va. Qui vivra verra. Et urgence Kigali vient de convoquer une réunion avec ses amis en urgence. À Bengisi Bissibu. À Bengisi Corne Nanga, à Bengisi Berthe Bissimu, à Bengisi batu nyonso ya ba rebelle nyonso baza na Kigali na menito o diplomatie fotaka te fatia frappa yebisi Kagame soki ondimi to travailler soki ondimi puisque toza ba voisin ya libela puisque ba pays nyonso toza Rwanda kolunga place wana te soki o continuer toujours ko financer bato na yo ngai naza pe na proposition na ngai na kozonga sima te mpona mabele ya ba congolais na kozonga sima te. Et maintenant, ma soeur Zole Kanapoko, Franck Dion vient de démissionner à Lubina Longwe, Korene à Lubina Longwe, Korene Nanga, à Longwe na M23. Il a été trahi par M. Joseph Kabila. Donc Franck Dion vient de quitter. Là, c'est ce qui est bazan dengeni na uti ko Longwe yango, à Lubina Longwe. Franck Dion to yebisa kibino ke mboko izamboka na biso. Comment tu peux imaginer Obimi, ok, qu'on s'associe à Munguna pour n'aboter Kamabele. Et puis, ce qu'on voit suspect, c'est la Senko est financée par qui? C'est ce qu'on ne comprend pas. La démarche, nous sommes la Senko est financée dans Nani. Baza financé dans Nani, Azali, Simanabango, puisque ma voyage, n'a pas avion, donc Tozo Yebate. Baza financé dans Nani. Kobanda Kigali, Uganda, Bakeiti, Sénégal, Batamboli partout, Bakei Angola, Bakei Brazzaville. Nan azaz ko financé bang. Boyebi déjà malobaya nani monseigneur nani Chole a lobby tozo sala yango pona président Oyakoya. Donc pona bango complot ezali que président Oyakoya donc président et puis ba service na minito boza déjà ozage. Lelo ba uti ko kanga Brafor ya Kabila oyo azalaka mutu ya HJ. Mokolo HJ. Mokolo ba service air ya ba avion wana. Donc ba indi sezali. To yebite ba moni ndenge nini ba kangiye lelo. Il est aux arrêts. Pona nini service kangiye wana to koyeba procès ndenge nini. Proche ya Kabila. Mutu azaka ko financer wazaka na Kabila. Ya mutu sengi ba service nyonso bozala na alerte générale. Donc, nous avons ces dinosaures, Kobanga te, Kodelate, Tozo Kobeta, lentement, extrêmement fatigué, calme, serein, comme un seul homme. Hein? Où Alika les récupérer? Et Wazalendo, na minute Motozo, Pelana Bokav. Na minute Katokota. Baouti Ozorisusu, et pas Wazalendo. Wazalendo. Chef de l'État, les garants de bon fonctionnement à l'Obibo. À partir il y a les lots et puis batumsus bakendaki na compte na bango ba militaire au bazouaka $100 automatiquement ba commis à $500 d'une manière automatique et salami na ça ba capture na ba capture o et salami donc bolala na kimia makambo ezali ko leka très bien kuna na niveau ya libanda ya libanda sénateur américain ba outi ko voter à l'unanimité. Il vient de donner une résolution pour protéger la souveraineté nationale, pour protéger la République démocratique du Congo. On ne peut jamais négocier pour notre sol congolaise. On peut négocier. On peut soki bolingi, boya to travailler, système gagnant-gagnant. Voilà. Donc, bazali na plan, walikali bazwa bakende kisangani.
Het snelste internet. Wat een verschil. Mais bien, vous voyez que piège d'une ezala quitté. Qu'est-ce qui s'est passé entre Paul Kagame et Félix Sekechilom? Ce qui Fachi a accueilli Kokotana, puisque Kagame nda Leli. Kagame Leli a Koutana na président Basolola. Puisque pourquoi Qatar? Place wana Qatar. Na Doha, ezali capitale ya Qatar, ezali bisika. Qatar bazaba partenaire privilégié. Il y a RDC privilégié, il y a Rwanda. Yango Kagame Leli a le dit non. Sauf que Tokutanité et que la passe. Il fallait le moyen Tokutan. On a nini. Les deux ambassadeurs rwandais en Belgique viennent de déclarer Balubi Bakozonga Lisusu na Rwanda te puisque tension ezali. Kagame Roli Abango. Mususu wapi na Nations Unies. Aouti ko Balubi akozonga te tension ezamabe puisque Kagame toyebi solo ndenga azalaka. Aza grand dictateur. Bopé Sebiso exil. Pourquoi ba Belge et banane ba ambassadeur ya Rwanda na Belgique? Puisque Kagame aza ko accuser bango ke ba échouer diplomatiquement. Non, ba échouer te. Plan na yo yonde wangajaki ki ezalaki mabe Paul Kagame. Wangajaki plan mabe. Et na minute ba Rwandais nyons ba comprendre les Fachi azo jouer rôle ya ko protéger nation na biso peuple congolais et puis ko protéger ba africain. Azali ko combattre le système ya Paul Kagame. Hein? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Paul Kagame hors périmètre cellulaire. Fachi engagé et loko batikala ko mutaku kondi azalate. Bino bozali ko kanisa tozo sale blague. Non. Hein? Tolobi 21h mba libéré Walikali na 21h. Ya Walikali de Walikali 20h heure de Kinshasa. Mbuma eko toka. Walikali récupéré. Vers tozokende tokende sikona minito bokoyoka Bukavu ekozala na minute kitongwetana. Puisque général ya Kutumba apesaki ultimatum bao bazana kati ya Bukavu bakite à l'immédiat. So bakite te. Puisque c'est le fait bango respecter yango te. Comme ba respecter yango te biso pe tozako beta. Masolo tonya tabor tolega.